ngone bateli biso pesa biso ke toza toza lelo lokumu kimbo masandole ezonga pana yo tutiki émission maboko no Seigneur. Notre artiste Fally Poupa batu bakufi na stade de martyr yo zalaka défense à introduction to yebaka parole est-ce que kokufa nakati ya concert ya Fally est-ce que ba am ya batu wana ekende lola to ezala sauvé par Nzambe to eza en affaire kokufa ya batu wana nakati ya concert bandeko baza siko na séjour de nous ba kena nini na lia tuma oui parce que ba kufi na kacha na netinga na pasteur boy ere mo sata ko sanga na ko kota concert ona parce que na kacha concert ona Nzambe azaki kuna te ni ba ange ni simolimo mosanto so bato si sikonde bato bakufi wana denes nda kunda bango bato bakufi wana po muto bato bakota kuna ezaki José Nzita ezalaki Deniles o ba bengaki bato bakeno kota na stade siko bato bakufi to bisa bango to bani ticket zinga na 40 koko kei ezina bato balongoli bango ba chance ezina bato bazu bango ba étoile po bango ba travailler po na ba succès na bango c'est ça eza pas réalité spirituelle yo komona te eza pena ba musu ba kufa lelo te akei mo après un mois 2 mois ajudi ya virus non omo so mutale ligoro to mama kwanza ka lelo te milai mobile ko manzaka ifa kata to nga kuna mama manzaka ekoli ndeza bo mais manzaka na laxiki non muto sika na niveau spirituel a mati akomi siko na grandeur ba vampire akomi sommet ako dévorer mututu ozomona ba niveau muso muda mati singa la taboye ezolo ba quelque chose bino monika mutu ese mobala ko tika manzaka ko milai lokola aigle taba biki mutaza aigle bi azaka manzaka milai miso milazo afana likola nzete mazomona mbisi na kata fleuve Nzambe mabe Nzambe ko bengo selanga Nzambe ko bénir au plus pourquoi ko yembi l'église mo Nzambe peso musu $100,000 $10,000 ça dépend Nzambe botika ko imita Nzambe ba musu ba envier pona nini ba moniki offrande ba bonzezo kota lokola sikise za soute ba ko ba komo teka ba chanson molimo Nzambe pe tika bango ba komo sa banzembo mo po sentiment na bango talaka mise chrétien zo banzembo iye mama yala iye mama yala au moins ki banzembo akebo mais inspiration za soute par rapport banzembo no wemba liboso omoni moyemba ngwe banga banzembo moko banzembo moko comité à terre soki omoni nga na butu ba bundizinga esimbite e ko biloko moko boye ozo comprendre ba wemba nini yeso inspiration te esimbite deuxième volet landa na okende oyo bungisa nga idée ba concert a Fally ska renverser le stade te ya renverser kango wana penza blague à part ta ki biso ba congolais tout cas photo ndima a renverser malobane ya kokisango vraiment retourner stade mwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na Nzambe oyo mabenga na makomi Fada. Thank you Fada, cher ami fidèle. Nous sommes toujours aux Oraliba quoi qu'on a vu sur la chaîne Abino Ali Nazarien TV, na cadre émission Abino Table Sainte, est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante dédiée Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au PC. Je dis un grand merci na Jadon Alpha Ozas ma caméra pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazarien TV na PC vraiment merci et belé. Le Table Sainte Nazana Mokoya pasteur Mokoya Biso avec le pasteur Richard, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant d'abord de présenter l'homme dédié le pasteur Richard, nous aussi on a régi à Tchèpes vraiment cantique édifié à Bananzambe. Au Sala Bananzambe le Koum le Sako Mokonzi. Il y a la servante dédiée Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pascal bakokata. Katela.
Eli, toquez un roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Voilà, on a biché ça le plaisir, on a Philomène Mouko et monté mais bivas. Depuis Londres, c'est ce plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France que non, Chao le soir comme on dit et salut vraiment plaisir. Non, c'est mon caméraman et vous avez d'abord branché, vous avez connecté si j'ai autre rebelle Lelo avec l'homme dédié, ils ont vraiment sigé, ils ont montré capital, vous avez branché, vous avez connecté au bleu là. Par rapport à concert au Betamaki na Stade de Marty, il y a notre artiste Fali Popa. Conséquence, il est kakebele, bakoufa qui na concert, blessé bazwaki. Et puis on va essayer de faire les analyses avec les pasteurs. Richard annoncé mon caméraman dans ma caméra fond caméra n'a pas l'homme de Dieu, les pasteurs. Richard, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère, bonjour na balandi na biso ya les Nazareth TV, vraiment na pesi bango bonjour. Na pied bonjour na pas Amani Bongo depuis États-Unis. Et puis na dana moni c'est Linda vraiment tellement posé belé na pesi bino so mbote ba komisa na Rwanda. Merci vraiment l'homme de Dieu, les pasteurs Richard, toute chose commence par la prière, on peut pas commencer cette émission chrétienne surtout quand on a beaucoup de prières quelques minutes par rapport à Batunyo so basuli bako ya Rolando en ce moment. Seigneur, te pesi merci, yonde mozali salikolo penase. Zambe o sepeli o pesa biso le soupema. Parce que ebele bakufi ebele bazana bakoma na basala diligence na ba koti morgue mais bolingono ebateli biso pesa biso ke toza lelo lokumu kimbo masanjole ezonga pa na yo tutiki émission na maboko no Seigneur pesa biso inspiration avec makamoto kolobeza pona ko édifier ba eli na yo bazali partout à travers le monde na kombo ne suma sozali Seigneur pe sauveur to bondeli pe turobi amen. Amen. Voilà l'homme de Dieu tout d'abord oyo actualité oyo na kati ya bana nzambe na kati ya ba réseaux sociaux par rapport ya concert oyo betamaki na Stade de Marty ya notre artiste Fali Poupa batu bakufi na Stade de Marty yo za la défense à ton diom to yeba parole est-ce que kokufa na kati ya concert ya Fali est-ce que ba am ya batu wana et kinde lola to ezala sauvé par nzambe to eza en affaire kokufa ya batu wana na kati ya concert. Merci beaucoup pour la question, mon frère. Là, tu as une question na kamwe makasi parce que bino ba journaliste bosa erreur. Na se gata mso ba journaliste mutakufi ndeko ki matungulu akufi azong si molimo pa kolonzam. Na na ibisa no ki milimo nesonga pa nzambe. Milimo ezonga pa kolonzam eza milimo o isela kinzambe. Tant bazo te yo parole o yambi évangile ozo tambola selon nzambe ozo banga nzambe ndeso ki mutakufi akena post so tant to kufa abwe. Bato mingi babaka bato ki affaire na funga miti tabalo baka affaire ezaka monde ezali kwa tozana monde oyo maintenant na kati ya monde tozana 5 continents tozana Europe tozana Amérique tozana Afrique tozana Asie tozana Océanie alors affaire o babenga ka affaire parce que bato bebaka noso affaire bamona ka moto non affaire na kati ya affaire wana
tous en lieu de repos. Ba bengi lieu de repos bengi ngo Saint d'Abraham. Ba bengi ngo paradis paradis mo eza provisoire. Na kati enfer na tous en lieu ya tourment. Osoki muta kufi na kati ya péché akokenda avant azela jugement dernier. Zomona tozana l'abîme ezaka na kati enfer. L'abîme eza bisiko eza molili makasi bisiko ye moko Satan fandi na ba démon na ye ba benyango l'abîme. Eza toujours na kati enfer. So tant Apocalypse chapitre 20 je crois au mona que na jugement dernier dans salami apôtre déjà au mona que non babi na enfer na séjour de mort nyonso bazaki jeté wapi na lac de feu. Lac de feu nde kozaki bato bakeli moto ya libela na jugement dernier mais ndenge obiki pona bandeko bakufi na kati à plein concert bandeko baza siko na séjour de mort bakena nini na lia tourment. Oui parce que bakufi na kati na netinga na pasteur boy ere mo Satan ko sanga na ko kota concert ona parce que na kati ya concert ona nzambe azaki kuna te ni ba ange ni simolimo mosanto kuna ezaki renya ba démon ba adepte ba démon ba kolite ba sorcier ba marabout ba magicien bato baza ko sala pona honneur ya diable pona gloire ya diable parce que nzambe azaki honorer kuna te. On a qui prophète Denis Lesco ya ko prier avant concert Denis Lessi a référence évangile. Qui dit que Denis est un prophète ensemble? C'est l'obino monaka prophète. Les autres on a pas prophète à Sir non. Et si yo bi un prophète, ngala bi qui est un prophète? Parce que ça mon enseignement même comme surtout le bela prophète à nan évangile ça kanani. Parce que biso to ba ministre sa parole. Au départ tozaka ka 5 ministères ils pour la parole de Dieu. Toza ba enseigner la parole. Mais na kati on a ba spécialité na biso. Prophète a une spécialité na yé, pasteur a une spécialité na yé, évangéliste a une spécialité na yé, apôtre. Les là ba prophète des hommes na Congo wa même na ba monde entier. Ba prophète déjà ba surnom. Bon, so bito to deux na zo tapona c'est ça yo. Na kati Matthieu 24 il pesa biso deux catégories ba prophète. Tous en a ba faux prophète, na ba vrai prophète. Maintenant siko tia Denis na catégorie pona ngai. Azane prophète ensemble te pona nga. Nde na yebi Bible. Nde na yebi nzambo abenganga prophète te. Parce que na mona noté eloko moko parmi ba prophètes en tant que prophète azate ko na moni kuna matete batalongo zeme mona musala prophète te. Mais la Bible nous dit enseigner la parole. Pour na ko biso ba livre aux prophétiques ko fixer peuple par rapport à temps. Tani tozana ngwa zuba 70 semaines à Daniel. Abandi ko détailler biso. Na 70 semaines oyo tozana 62 semaines, tozana 7 semaines, tozana une semaine. Yubenga Denis les a expliqué makambo na so yeba. So aza prophète. Mais la Bible nous dit qui est pour juger mes serviteurs. On a Bible zo biso. Bible dit que non, jugement ko banana église, l'homme spirituel juge tout. Je suis un homme spirituel. Ka Bible non lobby. Oui, kasi obi Bible. Bible dit que l'homme spirituel juge tout. Jugement fait banana église. Ngana jite na connaître mais d'autres la misala Bible to ba on a misala bango un pasteur un prophète ou un de l'Éternel to longa soki to la musata Isaïe so azaki vivant ou bien Jérémie ou bien Daniel les lois qui ko sambela na concert o ba démon ba ko ya ko kota kuna o sa ba ko le fait sata ay ko sa invocation na kati pour ki ko sa invocation ta la prière de ko na bino Denis sa sali azim mutu na sa ko prière ko ba warate mbundu na mabeli et là c'est une invocation il y a une invocation à prière des choses différentes a invoquer qui ne ba milima ba parce que to lo ba yobi que Denis les a prophète abaki ba to ba kota na stade oui ba to ba koti ba to si prophète na bino na nation ya bino ya ngate prophète na bino na nation ba to si sikonde ba to ba kufi wana Denis nda kunda bango ba to ba kufi wana po buto ba kota kuna ezaki José Nzita ezala ki Denis les o ba benga ki ba to ba ki no kota na stade siko ba to ba kufi to bisa bango to ba ni c'est bango ce qu'on charge na bango ya on mona ke batu ba kozala juger à cause de makambo bosalelo Bible biki na mokola suka kama loboto lo bakoyo to kozala juger na yango et surtout batei parce que ce ko biki Denis sabato bakota kuna Denis ça mon paka Denis ça ndenge mona fali azande mona kofi azande mokone ding azaka kabongo azande te musena po bomona ka mutabia prophète non même on peut ko koma lobi na ko bakeno o benga prophète bato benga prophète. Un prophète Yoazana, un ministre Babi qui faisait 4 ans pour nini pour la perfection ya bassin. Pour la édification ya corps de Christ. Si kuna édification ya corps de Christ, qui na tiaki kuna stadion. Na tiaki kuna balua ki nani par rapport à quoi. On dit que ils ont ba confusion. Si ko ba mokili ba comprendre. Peut-être biso lo baboye, to comment ba risque ba convocation, ba plainte par-ci par-là pour toujours ba vérité. Pour Congo linga na vérité.
Congo linga somo dosa mabe umela jalelo mais net biso jalelo par rapport à quoi pour faut toi la vérité parce que déjà ba ministre sa parole kolo nanga pesanga musala bakino en vérité je vous l'ai dit biso ba dans le mieto ba la vérité bana ja 844 on ande bango bana sata ba balwa toujours mensonge. Mais l'homme de Dieu, conséquences des années par rapport à Batou au Nyonso qui concert wana conséquences d'abord les années. Mais tout le monde qui va concert. Qui va concert. C'est au Salema, Batou Bakoufi. À part que Koufa, ils ont Batou Balongoli 10 ans. Au tika non vivant. Mais Balongoli, so ngoufa na sikezi na 40 ans. 40 ko kokei. Et ça na Batou Balongoli bango ba chance. Et ça na Batou bazu bango ba étoile pour bango ba travailler pour na ba succès na bango. C'est ça, ils ont pas été spirituel au monate. Ils ont pas musu ba Koufa le loté. Après un mois, 2 mois, ajouté un virus, non? Au moins, si on a les ligoro de ma kwanza ka le loté, hein? Hollandi? Au les ligoro de le ma kwanza après 1 mois, après 3 mois. Batona tout babimi, moko na moko abimi, a eu conséquences na. À moins qu'il y a le kabase dans Nzamba za la délivrer, Nzamba épargné. Mais mutu to mais bato ba côté na 2020 na Bercy. Toujours ndeko na biso abete na Bercy, combien bato ba kufi? Ba prêtre combien ba kufa na François? Ba ken ma peut pas coronavirus c'est utaka pacha concert à Bercy. Après Kayango va mort landani. Ozomona lelo abeti martyr lelo ba mort landani ikolanda na pena sima conséquence za que non bande ko na ba ke perdu tolo baka ba kufi ba kunda ba ko nzote ki mabele zo mabele mais ba amna bango iloko c'est important amna mutu baza sauveté ndenge ba kena tout droit sans escale ba kena lia tourment ba bandina no munyokoli supposons ba ndeko na ba ke ba jeune anya kufa na 100 ans akufi na 40 ans par exemple 60 etikali wana na tanda que na l'acte de fait oya na jima dernier azana na ko ba manipulation ba commissaire esclave yenda bana sa ba succès yenda bana ko benda batu na ba concert ba ndeko wana so ngabeta na bidja espine ki na bidja bendi batu sali ba kapana na molili na nga spiritualité batu ba kutondi parce que ba ke ba esclave faut pas saler la diable ça la pona succès mutu wana c'est ça. L'homme de Dieu na concert wana et loko na observa ki mingi teni ya notre artiste fali na mona ke bimaki na ko ilikoti na se ko izo symboliser nini na monde spirituel. Bona ina kota pena makambo ba détail na mingi te mais ndeko na biso te na obanga te na kota ba détail na été parce que na comme quoi évangile bon les doctrines te to détail ka ba fait to ke bisaba nanza déjà doctrine il faut que tu beta concert kuna doctrine au moins ba nzembo mutu chaque nzembo ils ont un message ils ont un langage nango chaque même l'atelier à mutu bon mona ba fiche mo bimina album linge bimaso ki formiste au moins l'atelier on a gadi et la belle ba dire loko au moins manzaka milai mobile ko manzaka il faut kata toka ngaku no mama manzaka ekoli ndezabo mais manzaka na laxiki non mutu sur na niveau spirituel a mati a comme ce qu'on a grandeur ba vampire a comme sommet a ko dévorer mutu tout ozomona ba niveau muso muta mati senga ala taboye ezolo ba quelque chose bino monika mutu est-ce mobala ko tika manzaka ko milai ko aigle taba biki mutaza aigle bi azaka manzaka milai miso milazo afana likola nzete mazomona mbisi na kata fleuve tanga zo ya na objectif na ye akotisi manzaka kangi nyama obela oto me marquer nango bino mona ba kombo tu musicien zo kezana signification nango tanga mutabika aza mukonza banyama ah signification azui tanga mutami pesi kombo ngana komi ekachaka ezaka signification ekachaka parce que ekachaka za démon tanga mutabika komi aigle eluko yeba pourquoi komi aigle alobika azarite po bino bongaka yango makambo lega na Congo batu belé parce que tout le monde lelo biso moto prophétisaka personne avant ezaki na ba musicien musu ba embaka liboso tekangai ozwa mbongo mama tekangai na zando tipotipo tuna zando tipotipo za ngana na lona te kono tanga ba batu te yo tanga na tanga ba batu te ngana zolo baba tu ba maile ba olanda biso yo li olanda sinfema na ba procès musicien musu ba ke no bokoza la bongo pe boko tika la boy siko ba congolais boko molela on bo changer mokonzo pasi mais bino bo prophétiser ka to kozala ka boy na passe to tika la boy boko ndana ba konziboya eza makambo diable apesa ki ba adepte na ye ba annoncer bino bo prophétiser bo confesser bo ndimi ezala bongo tika la bongo sur le to lela pona ni parce que makambo to so sala ba mbule belé mais bino bosana diable babi que le diable voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu es sata musique, tu baki musique ya mukilo wana nzambe azalaka te. Yango so moni mutabiki aza pasteur, aza prophète, ozo moni na makama musique ya mukili. Makama so nga révéler des points ko boya po ba. Tam so lobi na ndima yo. Oyi beza na musicien moko apesa pasteur moko que no sima kisi pa musicien.
pasteur ato simba pasteur moko asimba qui c'est pas musicien ba yo kana na contrat na musicien nini que yo ko renye côté ma soit disant makambo nzambo ki kuna succès no sala kuna maintenant si comme musicien pasteur apa ki arenya et comme na tama ko pasteur na comme si ko zonga na métier ya musicien wana si ko nenga baza na guerre bango mibale nenga baza na guerre na moko na bango akufa kanga datu na ngana lo beta pasteur ina musicien ngana lo ba makambo mona ko zonga ba oloba la ba komi na ba guerre musicien parce que passer à région de rats musicien métier musicien si vous avez des leaders dans bango bako ndeba yokana ki contenant bango na ne amoleli bako za ensemble te na métier moko sengele fa kufa ya moni ba po passer bazo kaneta musicien ba wela nini bino bozo côté la bango bozo lobaka biloba loba bobo ndila nzama fungola bino misu bomo na makambo parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Mais so tel que les landa kaka makambi bano na bi moko na bango des leaders wana entre passer na musicien moko fa kufa po moko atikala jamais arrêté. Mais le lot mona c'est comme si beaucoup ça sans service tout le monde pas pasteur le ba musicien ba pasteur au monde a dit que non monde on est comme mystique te ko comme musicien biso tout to benga mato moni mutu to ko ba musicien bi te faut différencier musicien musique donne en des sortes o pour faire to benga ya mukili ou be nzambe non sauté nga so ba mélange nga na za pasteur funa lobela likambo ya nzambe to bato babanda ko emela pe nzambe lo ba ko ba pasteur batiki musique la plupart ya ba musiciens chrétiens la plupart ba musiciens chrétiens otoyebi le to moni ba batika ba emela su nzambe te ba ko so ba pasteur ba ma pasteur ba mo to lobela on a mo ba voler mi balé mi satu on a dévolé par rapport à quoi ça ba bengi et ça non ba musicien na bazaki tant ba oyemba ba pasteur biso to pesi bango to bani to pesi bango la posa wana hein ta ba mona ba passer o bengi ta muso asengi o kasha $1000 o pesi ba mona ndenge ba offrande zo ba 10 ya siko tant musique et cité mamoni ba cantique ona ba cantique ba yemba mo konso to sala mission ka pona ba cantique religieux te camarade c'est le saint doctrine parce que ça ba cantique ça biloko ça inspiré au prophétie ça ba pesi nga prophétie pona pesa na osenga ngombongo te matenga na otea bona ko kotea bino za ma inspiré nga matea na osenga bino mbongo te comment osenga mais taba musicien on a basenga ka mbongo dia bazali banda saint doctrine lelo so akufi akena perdition yo mo bateka ba album na biso le doctrine aolia nini non aolia nini yo tasike bon à part ça musique avec temps c'est pas na bango aolia nini avant ça no musique alia kini nzambe azanzambe parce que bino ko kopela nzambe mabe nzambe ko bengo selanga nzambe ko bénir au plus pourquoi quand il y a une église moi nzamba pèse comme $100,000 $10,000 ça dépend nzambe botika ko imita nzambe ba musu ba envier pour nani ba moni ki offrande ba bonzezo kota lokola succès za souté ba ko ba komo teka ba chanson molimo nzambe pe tika bango ba komo sa ba nzembo mo po sentiment na bango talaka mi chrétien zo mbanzembo iye mama e yala iye mama e yala au moins ki ba nzembo akebo mais inspiration za souté par rapport ba nzembo no we maliboso au moins mo ba nzembo moko banzembo mo comité raté soki omoninga na butu ba bundizinga esimbite et ko biloko moko boye ozo comprendre que ba yemba nini yeso inspiration te esimbite deuxième volet landa na okende oyo bungisa nga idée na deuxième volet ba musicien mingi omoni ba yembela nzambi wana mingi ba koti na kati ya ba science occulte ba koti na ba kabal juif maintenant ba recommander bango na monde ya molili ke non yo faut comme pasteur pour mission de PCO pour na remplir tâche nango bien il faut comme pasteur ba mission zo mona mingi wino so de wino mission chrétien 600% 80% ba si ba continue ba science occulte yo yebi o ngana yebi na ko tangelo intel OK tati butala signi bola OK na otanga te OK na yesimbite na nzembo par rapport à inspiration inspiration ya nzambe ucho na biki za inspiration na bandele za inspiration nzambe te za nzembo ya jeton oyo mutu abokeli mutu nzambe aza na kati te tango ozotuna mituna reteni bato bareteni ke towana de sorte baserviteur de dieu bafaux na bavrai mutu nyonso akobengama pasteur mais koyeba siko aza vrai aza faux ozolanda ngai ngi bato bareteni bongo na bakestion par rapport na makambo otuna nga mpo nalingi omemanga na banzela gauche to dite lelo na temps na biso toza na bavrai serviteur toza na bafaux serviteur toza na bavrai disciple ya kolo toza na bafaux disciple ozolanda
alors ndé omoni ba yembe belé ba komi ba pasteur ba voler matona mingi ba koti ba loge yango ba obligé bango na monde wana pour capturer batu o resi mission na yo sala église ya omona ke toujours bana to basali ba église yango omona ke bango tout kuna mutakala mutemona naki kuna bakangena mutakala tala pipa ba pasteur ba komi ba musicien mingi kiraka ba mitakala monani mingi bakomi na makambo moko oyo ozomona ke oyo abibili banda parole pardon on est avec des situations pour là moi justement la deuxième question non l'homme de Dieu donc continuer l'homme de Dieu toujours dans concert il a fallu il peut pas le tout le monde il fallait pas Betty mais tout le monde il peut hériter peut acheter bandisi amatisi banderone le 25 décembre il passe dans concert à Martyr. Est-ce que le stade a été renversé par rapport au concert à Falis a renversé le stade? Il a renversé quand on a pensé à blague à part, tant qu'il soit congolais, tout cas faut tout dire. A renversé, malobane a coquille ça. Vraiment retourner stade. Oui, parce que stade n'est bêtement, biso da batu ba génération ba quatrième génération tout kota ba concert na la fin na yo pe ba longolo 10 na la kota na zaki na mukili la non stade on sami na misu na zaki na bicha kuti ba sali yango mobuda sala nga na za mwana tina okuti esili ba activité libosé banana za na kati ba campagne za na kota ba concert na kota epoka na zaki nanu koyeba pena nzambe te lelo ndela komi lelo vous comprenez na mona batu ba kota na même vite imana ba kota wana même ba match vite imana na kota nanu full salama modèle ote oyo penza te ele omususu a réformer en penza a retourner en ndalo baki weson pour un message pour héritier na message pe na porter parole héritier te héritier so beta musique na ta che date na le 25 décembre biso doza nzambe aza kwa nzambe a des premiers de na tina nzambe ti olaxana makambo ko bizata pa na prier pour na msoza na mari de na bengana ye na kela mona makambo musicien na sens na ngote na za pasteur funa mona makambo ba prophète ngona ba mona makambo ba mona makambo eleki na concert afali ba ngona bazaki kuna focaliser non si entre temps makambo bina goma kuna goma ilinga yetombe siko aucun prophète appelle ce message to ba kitona ba prophète makambo zoli kabisa na est ba prophète ba mona te ba moneka ko activité afali wana ezana ngba be e banike sacrifice salemaka to lobaki te nzamba lobi ngana baki te nzamba lobi pona concert afali baki bato ba kufa pona ebiki bandeko wana bazana nuna ngambo ya mukili baza koluka toujours succès nani aleka moninga ngana za likolo moninga il faut akota na ba sacrifice ebele na monde des esprits tambola na ba sacrifice même biso ba sena nzambe po nzamba c'est l'autre il faut zoatia ko se sacrifier na ba prière na ba jeûne koluka ka nzambe na crainte nzambe po ko mona ke nzamba ko utiliser makasi tamso bato mona bato ko sima bakisi pour rien soko l'invité de Dieu so nzamba salela yo luka no ka nzambe na ba prière na ba jeûne na ba sacrifice na ba sanctification ko mona ke nzamba ko mona ça pas na yo c'est ça. Voilà, l'homme de Dieu, merci vraiment. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, comme conseil, comme message, nous recopions ça à la peuple de Dieu. Voilà, nous en ce moment, numéro de téléphone. Et conseil, ça va bandeko, bananzambi, batika la bananzambi. Na rekiteka pona mona ki ndeko nanga Denis, frère nanga Denis na frère nanga José. O batinda ki bango ba frère ko côté batu ba exauter batu. Mais batinda batu ba ki soutenir Fali. Na concert mais belo batu ba ki bakute na liwa non. Po ba yoka ki soit disant prophète abiki batu ba kenda. Soit disant batu ba osela nzambe. Mais batindi batu na concert, lelo batu na bakute na liwa bazana ba bazu ba blessure. Est-ce que batu wana ba siko José Nzita na frère na biso Denis Lesi. Ba osani pona batu na bakufi. Bakoloba nini? Baya kosenga nzambe bana nzambe pardon en plein air. Pardon na bango ko za la plein air. Faut ndika de baleka ba sa publicité. Ndemo ba zonga ba s'excuser na ba réseaux sociaux, na ba télévision, bana nzambe ba pardonner bango parce que nzambe otanga makila mito na batu na mito na bango. Parce que muta ebi vérité, tant on pratique vérité on a té, obi ka osala péché makasi. Nzambe se pela tant muta za ignorant. Tant on yebi té likamo za lisumu, nzambe azo tanga pe a compter ta on a té. Mais le kwanga na ebi vérité buke e kobo eza mabe. Na kina sala kobo, jugement na ngeko za la plus que muta za kina ignorance. Mani parce que papa baza bato bateka bato baza bato ba différent bato mais batindi bato bakende na biso biki bande kona biso bana mukili toki ko bondi la pona ba ke ba nzamba toucher bongo la mitema parce que so ba kufi neta wana lelo Michael Jackson nazat o baza ki prête ba miser tout na monde lelo azana lia tourment ozomona mais comment boni nga mose na nzambe na bana biso bato ke no bokende biso na moni ke nzamba ko salate tamina tinda bato ba ke soutenir ta na domaine politique qui n'a pas de qui na concert passer un pardon publiquement quand baleka ki basaki ba publicité surtout il y a Denis mtangene ko sambela kuna pa bato ba ebili
bato bayaki pe belé bato pe bakufi belé alors ye penza to ebité nzamba katalika munae soko lingo benga ngai benga na piste 143 99 848 78 07 piste 143 99 848 78 07 soki kole sur masa zongité to kutela mino mbala sima bande ko bongola mitema mingi bakene concerne bo luka ba sambela pona bino parce que bo bimina makamuna nzoto ata bo bo monité mais bo conséquence côté abino mieux que conseil. Merci. Voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadzi Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Yali Nazareth, je dis un grand merci à mon PDG, la servante dédiée Mama Tiffany Moko pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à la caméraman Ordadina Sima la caméra. De toujours dans le bas, toujours dans ce cas émission. Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oyo mona katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete